donc tant toujours le chômage botala teka bato bazosala te est-ce que mabele na biso ezosala po tolobaki moto ya biteni misato elimo nzoto pe esika etango tozoloba bamusala na mboka il faut elimo na biso esala baintellectuel tokoloba bapenseur tokoloba bachercheur tokoloba baconsultant bajuriste baéconomiste baphilosophe wana ezali bato ya misala ya molimo naoloba molimo ya église te naoloba molimo ya esprit badepartement na yango esala po produire mpo na mboka tozoloba misala ya bato ya nzoto par exemple pousse-pousseur aza na miskle na ye atindikeli yo biloko na ye il faut l'état protéger ye eyeba ke mokolo ye akozala azokesu kotindika pusu te mbongo ye abombaki ya pusu ekosunga ye na tala azopusa lisusu te mbongo wana mpe sunga bala na ye na tala azopusa lisusu te asalelaki nzoto nakanisi tokomprendre ke mosala eza biteni misato ezali elimu ezosala efutama nzoto ezosala efutama to esika ozosala efutama maintenant tobaloli directement chômage kasi eza nini nalingala kokende mosika te mokonzi peuple soki batuni yo chômage nalingala loba botuli euti na verbe kotula nayebi te chômage ça veut dire kotula nalingala mais po baloba ke otuli elingi koloba nini bozwaka nde bamama batekaka mikate na balabala bozwaka ndenge bamama batekaka nguba la balabala soki alobi na yo bitula epuis wenze moko eza na kisasa wenza bitula alors soki moto alobi no wenza yango bitula moye te elingi koloba biloko atie na marché eza na kalite ya kosombama ekoki kosombama eza mpe kolukama na bato ezoremplir condition ya kotekama me bateki basombi bakomonana te eta wana ezali keza malamu mpo la vente mais ezotekama te nde na lingala babengi etuli c'est-à-dire soki client amonani ekotekama mais soki client amonani te ezotula c'est-à-dire valeur na yango ezobeba est-ce tokani malamu ntango bazoloba ke bakongolais 80% baza na chômage ça veut dire batula donc nde biso ozala misala te eza bitula donc yo ofinga kaka moto obala te etula nzoka nde biso bachomere toza batula neti nga boye naza etula neti yo boye oza etula kotula eza nini eloko eza na kalite mais ezoko kosala mosala esengeli esala te nde na lingala nde babengi chômage siko ntango gouvernement alobi de 2012 à 2014 nakutaki bakongolais bazotula 51%. Ngai de 2012 tina 2015 na longoli bango na bitula bakomi na 39. Elingi koloba na pesi milimo na bango misala, na pesi nzoto na bango misala, pe na pesi mabele na bango misala. Alors lokola balobi ke toza déjà na sur 10 4 Congolais qui Congolais qui travaillent. Et nous colobete ba Congolais bazotula baza muke o bazosala baza belé. Nde moko na bana mboka Adolphe Muzitu premier ministre alobi nayoki kasi nazala mituna ya kotuna ya mbobolo bake bolongoli bitula na motango oyo bitula ngo kasi na chaque mbula ezalaka bonne. Est-ce boyoki pe eza teka ngana bino tondo ngwana na oyo aza na raison aza na tort toke ne peut pas mokonzi peuple to tuna ye soki tokuti bajene na se njete 10 bazosolola tokoki kondimetre na Kinshasa 6 na bango basalaka 4 na bango bazosola te soki tozwi bakinoa nyonso 12 millions tolongola 60% eza combien tozwi 12 millions à bakinoa 60% eza bonne bopesaka eza université populaire eza combien 8 millions elingi koloba na 12 millions ntango balobi na yo ke taux de chômage ekei na 40% bakitisi na 40% elingi koloba sur 12 millions de kinoa 8 millions bazosala mosala nde makambo gouvernement alobaki yango wana entre 2012 et 2015 alors tozwi chômage eloko ezosome eza elimu. Pourquoi tolobi eloko ya liboso eza elimu toutaki kolimbola licencié en droit
tango balobi azo chômer elingi koloba nini abalolaki makanisi na ye tiaka ekozwa lokasa ya kosala na droit mais mosala ya kosala eza te. C'est un chômeur spirituel. Licencié en économie abalolaki makanisi na ye po ete azwa mosala ya kosala azosala te ezali chômage spirituel. C'est-à-dire bato bakoki déjà kosala bazala makoki ya kosala mais l'état apesi bango mosala te. Mais tant que l'État peut se faire photo baka. Na kati ya l'État il y a combien de ministères eza ko s'occuper na misala. Parce que l'État n'y a pas ça comme misala te. Par exemple, ceux qui l'État wana eza gouvernement de libéraux. Qui na le gouvernement la ngeza ko pesa bino misala te. Pour te voka katango batolika l'État ta la biso likambo. L'État pesa biso misala. Non. Peuple sengela yeba. Na misala tout a deux types d'emplois. Nous avons les emplois contractuels et les emplois statutaires. Différence dans zani. Emploi contractuel ezali yo moko entrepreneur na yo moko travailleur patron aye. C'est-à-dire motoloko la charia za mbongo na ye a créer entreprise. Mais entreprise yango za ya koteka ba galette, ta ba gâteau. Mais pour atazwa ba gâteau ateka engager Charlie na équipe eza oyo kuna na kokendaka kosombaka oyo na kokendaka kubalola oyo na kendo vandelaka po basombaka moto wana mi balende bakobenga yango emploi contractuel, c'est-à-dire des privés ba créer entreprise et travail ministère état la kayango et créer kamisala te eza ministère du travail et prévoyance sociale. Pourquoi tout ça le ministère du travail et prévoyance sociale? Peuple à Colimbi Sanga, ceux qui n'ont pas à côté, mais je crois que l'article 37 de la Constitution lobby, le travail est un droit et un devoir. Mon salat article 36, merci beaucoup. Mon université populaire. Toi, bête à ma boque pour n'en